lelo tolobi la makambo conséquence la stérilité ba raison nini yo fi obimina 4 penny na mukolo moko penny na penny za na lolenge pe tambolaki infection na infection parce que l'infection c'est pas seulement le VIH il y a des infections sexuellement transmissibles oui. Yo jeune fille au bali tozo zwa tonga. Aujourd'hui moi j'interdis nos mamans na kozora ba tonga. So lingo zwa tonga kene na hôpital moko responsable. Voilà. Neti mère et enfant à la Kinshasa. Baza mieux placé à kotala na nzoto na yo. So ki organisme na yo eko simba na tonga wana. Ngana moni bana musuba botama ba aveugle. Infection. Et aujourd'hui quand on parle de la stérilité, la manière dont tobani na wana pose très important. Aujourd'hui, on est en train de déranger des hommes de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas d'église, ça là un peu rétro. Zonga. Le rapport sexuel et la cohésion, il y a deux esprits. On ne fait pas les rapports sexuels avec n'importe qui. Il y a un lobby na moi si on a balé à ça censé être ya kokeneko fungola kama colonie na n'importe qui. Sauf qu'il a prise du serpent. Pas beaucoup de na fille moko libano bien salo ngoboya. Parce que ceux qui a salué yango, batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bongo mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossali Minoté. A Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Loko la mokolo pesa melibiso na ngolu na nzambe oyo apesaka biso pe ba bomoi ngai wana wa bino Perside ndaka la borbete na kati émission na bino boningaka mingi ya 3 mois Perside na mwana nda to kundola kapena masolo penza ya kati o etali mabina mambeto o etali bobeto ya ba mama etali bopikiki wa bokundu wa nzoto ya ba papa na banza ete bolobiki ya 3 mois Perside mikolo ebele to présenter te parce que makambo peza la ki vraiment ebele na kati ya Congo officiel plus télévision et singela ki na biso na lokosala yango po na sima to zonga to sola pe masolo o etali mambi mambeto wana na pesi mbote mingi na couple Fimpa wana na moni papa Clovis Fimpa mama Doris Fimpa na tombeli bino penda ba mbote ya mingi surtout na mois otoko clôturer mois elamo oyo ba amoureux ba fêta ki le 14 février na banza ete na ngambo na bino pe kuna partout dans le monde bo fêta ki vraiment lolenge o esingeli surtout mingi na bandeko ba yiba couple na ndenge ya bosolo ba balana ndonde ba bala ni penda bo créer ki penda ba mbisika de belé ba problème ebele pito pale tomoni yango na ba etando ebele Saint-Valentin créé ba problème ebele na kati émission to ko solande masolo ebele mbote mingi na équipe technique ba ko compagnie biso na moni wana j'assiste dans les milieux de la presse congolaise za derrière la caméra lobi wana penda personne ndaka la borbete tombola maboko peti ndikanga liboso loba matondo mingi na yo mwana mboka lolenge au permettre Perside ndaka la borbete a présenté émission et puis aux anasima merci na yo j'en suis Luonda et sans plus tarder les na plateau nanga na ndeko nanga awa on a bengaki ma fille awa moi c'est kitoko awa. Bonjour. Bonjour mère. Moni. Et là on solo ma solo sans tabou. Ah soni zate. Ato ko beta penze lo na ilo na kombo na ngome na ndenga limemia. Boy to boy. Tata visa au kama même awa. Awa. En tout cas, ah oui, vraiment. Awa, on est sengote. Aux à l'aise. Je suis une femme. Aux à l'aise. Surtout aux côtes à peine. J'essaie de me bloquer là bas non béton de akal. Il y a solo hein. Awa, faut rejoindre dans le plateau oyote. Ah bon, tu vas ngamo ko ça quoi Sony ka. Non mais tu vois pas aujourd'hui en tout cas, j'avais dit que j'aurais même pas honte de tout. En tout cas, je suis très heureuse Mona. Moi nanga ninga obenge ma fille, pas une fille jolie comme ça kitoko. Célibataire likolo nango. Moi nanga kitoko boy andi dans un plateau na maman ko beta masolo katita na sabino ke ko beta masolo sans tabou. Na ko awa soni te pona beteli masolo lo lengi nya kozana papa bana lobi. Tote ya bana na biso sexualité po te lobi ba scandale to ko mona ezala te. Maman kala ba lingela ka bana na bango bul kala yango mona mwa linga bala. Amoka mwa ba mito mabele ko bima vanda kuna. Tala boy.
ay ba ba esima ba komi ko boya ko pimela bana ba bungisi bana masolo akati yango moni ba viol ezalaki ebele ba de ba se retrouver ba fille mère mais mikolo to mona ba jeune fille ba bota changa te hein pour mon jeune fille aboti c'est que yé mon kalingi c'est ça maintenant ba 2000 ba 1900 et quelques ba 1986 1990 91 92 93 to monaki bana basi bazaki ko bota kaka boye kasi bango ya kala ya génération na nze bazaka ndepe na botosi pe banda ko banga makambo biso sala lelo bana te ya lelo moi savoir peleke bele moi na yebike soki na kei fona zo moi contraceptif malgré que ça bien te pour na bana babalite mais ya kala bazaki un peu sous informé yango to mona ba scandale lekaki pe moi wana vraiment ezaki ambiance na biso kaka ya plateau ndenge to bandaka lelo to kosola ba sujet moi ebele lenge to panzaka kaka mais to kofandisa mamingi na quels sont les agents vecteurs de la stérilité dans le couple de nos jours? Quels sont les agents vecteurs de la stérilité dans le couple de nos jours? Nakati ya bandeko to pe babalani ya mikolo oyo toza kobika pona nini to komona kozanga kobote komi fréquent o komona couple moko boy babalani mwasi azana 20 ans mobali 25 ans mais o mona ba ko beta ba 4 ans 5 ans 6 ans ba ko bota tete or nakalezaka mwana soka bali to le to buki nini milangi kende musopo ngulu lelo misopo ngulu bazati to komona ba divorce ezozalebele soki totali sur 100% 70% eza raison ya stérilité et puis la stérilité les gens croient que ils ont que peut-être ndengo tambola tamsusu kasi yangote nakati bena makamba ngonde pe to kofungola wayo imwa pressé nakati na masola ngaka nde to kofungolela bino penza bien ba maman mo balobi nga ma persi poni so que zo sala émission nga ko balingala ya makati na bi na linga pena ko balingala wana bo comprendre que awa bwania awa pena bwania nde ko bima to kosola pena masolo ya kati ndenge mwana nga awa uti koloba ke mama persi de eza peut-être lolenge atambolelaki et ça moko ya ba raison et puis stérilité to kansaka mingi zaraka basi or stérilité eza na tous les deux côtés na mibali pe baza ba bota kate ba yali oh matake si kufa papa ti o matelaka mama yo boka ande ma miliki siko boka ande yaou olobo ka biso miliki oyo to komela yo ko boka no so nini maziwa epola moi to melezaki te Pano baso goma na pesi bino mbote beniska awa utakinga pe na kozela bino bo inviter ngana ya kuna to beta masolo ngo après. C'est ça, vraiment. Maziwa olobo ke la biso maziwa ya solo pesa biso protéine parce que spermatozoïde o eza na vitamine soki koti na nzoto ya mama okomona mama na moite ngala bakamana na mususu bazaba bi penza makidi ya papa na eza bien mina ndeni andaka depuis comment ya papa jeune net papa Jacques aza moi jeune na yo jeune te zo pe ya mo te wana za mamba eza na mibala bampaka o bana makidi ya solo soto moni lo kwa Regina Daniel tala mwana ana nani akobotise pakati tala bana akobotele équiparate te mais on dirait eza pe selon ndenge mpaka le régime ni na et oui façon olelaka fréquentation na yo ok na kolokota ba syphilis ba gonocoque ba biloko na nzela ba staphylocoque ne ba benga kuna ba comédien o memela mama mama ozana santé kitoko ndenge yo siko papa mataka esi ekufa okopesa biso nini ozomona stérilité za na tous les deux côtés en tout cas esa mo eloko mo boto ko solango mo mingi na ba couple en tout cas papa Clovis film par betelenga c'est abila ba bete boko beta ngo na pas kala tête ko sola yango en tout cas na bi ke papa vandi penda wana alobi na ba masolo oto betaka wana penza pe ko zala pe ba sujet ya bien na bi to betaka masolo nyonso ezaka kate biso awa to simba kaka matana mbetu balola zonga boye non awa to simbaka ba masolo oyo etali mbetu lolenge nini kopesa pe mama zemi sikoto zonga na yo awa bino ba jeune fille ya lelo okozala mieux placé pona yambi yo po to komona stérilité za mingi na ba jeune que ba vieux to pe ba personne âgée po to moni soki to à partir ya 99 kokita
kobota ezalaki quand même la facilité ezalaki soki okutani 99 mata kita mata te kobana 99 mata 2000 kobote komi na problème mais zwa de 99 kita na se to komona to ya fertilité ezalaki tout on est koloba bashege batondi ebele na Kinshasa po bato bakobota bota lokola ba nyama mais les autres sont à chèque bazali sous mingité landela bien par rapport au pays ya vie sociale tam sota le robot au chama na ba olia ni sala ezala ngo bongo te siko bato eloko bato to tambola ki to bato ba benga ba journaliste d'enquête to kitaki sur terrain to meka ki pe ko tinda pe enquêteur na biso kuna ndena tayi komba papa Clovis ameka ki pe ko sela biso pe ba enquête alobi effectivement la ba obet to ya stérilité zape ya romata même biso aba talibanda la diaspora parce que il est pas un journaliste en même temps il travaille aussi avec nous ceux qui paient du caméra okita sur terrain a okita et puis kuna to solo li na bila ba obet affirmative si je wana penza oui biso pe a problème wana ezali donc on comprend que zaka ka biso a des niveau social parce que so total ikutu libanda mboka je suis luonda vie sociale est correct mais tozo mona tout bato bazo bota penza te liboso tone ko kanisa bato bazo kima trop de cailloux mais le autre comprendre que bato ba penda na problème ngana na bato belé ba benga ko mama ngana ko mata mama te na ko mata bonzo te lembi ngai déjà na so na monika sexe moi si na ngana lembi yango le avant que ngana ko ta mwana savoir na ngai awala ni na tona yo lolenge ni bino ba jeune fille ale lo boko tambwisa jeunesse na bino oyo yo étant que moi na moi si oki ko mona pe que lobby ko ki ozala na ba conséquences moko néfaste na bande ko na biso o ba kubala to pe bino ndebo kubala alors bet lelo jeunesse na biso pena na bomba te jeunesse baby donc tu auras plus intérêt tam na somba kabelo na somba téléphone ko matamo mongongo to ko tu auras plus to betika plus c'était na liboso ke na somba tam sur téléphone o ekoya ya taba elinga mutu mo akufa soko ba bika ya macha kiti na ikanga ngala na pesi na ngo tam soka pona nazwa tem sur téléphone nazwa iPhone 14 nazwa kabelo na ngai ti awa baninga ba mona ngala lata ka chaque dimanche propre nani ok to bosa na nzela ya ina no to mobi chaque dimanche propre eza ba donc c'est comme appel na ba église non na so ebisa ah bon tia oya wana sœur en Christ déjà ya mi bon msi ayebi déjà que bilamba na lata dimanche wana peta msuso bon mondi alati bilamba sikata oya pe église yana satan sœur ba koma bon ke akobomba mbongo na ye dimanche asomi moi talon na ye asomi robe na ye il faut ça asuki na komi chaque deux dimanche 3 dimanche isuki asika après 4e dimanche bon moni isu ça changer isuki asika deux dimanche 3 dimanche ta ozomona ce que tant muninga msusu pe oya zora ta kotala kuna encore venir awala ti moi pour la ti pantalon boyebi awa nzoka msusu awa pe ana baboti basunga kai nango siko awana ina tuna est-ce que si ekomela yo pe dès que tu commences lelo ba bengi yango ngala lo ba yango ba benga yango enrôlement est-ce que si ba solliciteur peut déjà dans enrôlement moto moko un monsieur il a son argent un appartement mon quelque part na kati ya ville province si je dis non na kosi et si ga bande ko ba ovanda ba olanda ba bi mwana aza lokuta panza linyo panza linyo ko be na ma ovandi pe moita mso pe mutango ta biso ko biso bata ba réseaux sociaux kaka okolukela biso moi 2 3 filles ya nini isusu kuna ote ezaka eta msusu bino bo bina na bino kaka papa na soka moni bino ya yoki bien papa na osana bino belo ta ko tsaka misa ya ko tala kani takana tala a tete bino kaka et si combien ba solliciter comme ko siko yo moko soko talika eta msusu ngana na prêtre pona no bangana na nganga monde que ça mukunda alors ça ni OK yo sali buzoba non sans se rendre compte que lobby nanga eko rattraper lelo oyo na sali bêtise rattraper nga lobby yango moni lelo to komina ba problème wana zo mona wana tango ke na est-ce que papa na za bonne santé papa na za malade te ba fit to zo calculer c'est l'essentiel kaka ba sala ya zo oya ye mbongo motuya azo konta ye TikTok et lo reçu bo misu biso ba fieza TikTok réseau social au TikTok baba no moi les solo donc ba mona zo changer azo compter mbongo wana abetisi maninga mitu ba mona chaque vidéo ya na plante sika chaque vidéo fala ta propre il faut télé et ça ba bengo vidéo wana sala kina sepela kindo la takiana et peso susu tout passe isko so za na mbongo somba onte tu es prête à tout. Et awa part non ici ba papa wana est-ce que eza pe penza na ba pratique ba porta porti pe les carapé ana kati ya vie province na moi ba ninga pe
ou peut-être au capé moi témoignage ni le toki de comme ça Karim Mokonzi ayambi moi moi si moko boa koloba fi ya ba journaliste autorotant a kombote ya bande comme ça super atanga ki ba kombo fi yango oyo biso peut-être nga nda kuna bi fi azo kosa que ba ko ça pena ba soto okomona mibali basi na basi ko se retrouver ata 10 filles 7 garçons na chambre moko boko sala na penza o mona pe mobali atiki mwasi akepe pa moninga ne mobali ba ko simba na ba sexe alobi okomona pena ko simba sexe pas moyen est-ce que yo vraiment ça peut mieux placer parce que ça na kati ya jeunesse na lobi te que oza na vie wana mais oza quand même na baninga oyo bosola kapena ba fi ba okana bango soni te ndenge obi ba sollicita pas est-ce que babilo kwa bongo vraiment si réellement ils a kapena Kinshasa? Moi je trouve que c'est vrai parce que ti mutu wana ye journaliste wana abanda obeta lisolo ezali solo ya lokuta te akozwa jamais tant na yebi que réputation na ye ebeba ayebi que ba otamisa ba image akosa non moi bien que non ne komelanga te nanu na yoka na ngango te mais tout le monde a ba image ya bande kuna biso basi ya ba lesbienne pour voir que ça est solo baninga basi ba ko te molangi ya eneken moni ils ont ya solo et puis ba porta portier moi bana lelo te kala donc siko awa na lina tuna sur l'avortement parce que to lobela awa makambu ya stérilité to lobi to na tuna yo sur l'avortement ba conséquences tu es pour ou contre l'avortement qui peut avorter qui est censé d'avorter étant jeune fille. Moi je trouve que Isa c'est j'aime très très capital en tout cas. Je te remercie aussi. Et mère, au cause on a aidé les dames sous. Na rana jeune na ngamo plutôt zara bien. Sur le nom na juizé mi non bota. OK. O juizé mi wana o yo jui wana. Jeune ngo ba mona rabiso bo mataka bo kitaka. Mais jou yo juizé mi. O bengi mobile obino ya yo to suba. Ota appeli kona ngo wana famille ya kwanga yo moluka musulu. Hein? C'est ça le problème. C'est que soki na boti bongo il faut bandozwa soin ya mwana na yo. Si. Na musala malonga te metam supe na 6 classe. Toke te ba. Soko za na batata o ya biso baluba balobaka il faut bala. O calculer mobile fa yo bala pe o bala na epete. Toke ba. N'avortement kaka. Mais avant balobi il y a des précautions ou il y a des luttes préventives pour éviter la grossesse. Il y a des contraceptifs urgence, il y a la présence des pilules. Je ne peux pas citer les noms de pilules ici, mais il y a des pilules pour éviter la grossesse. Et il y a une chose on a batonga, tout le monde a jeune fille à âge parce qu'on parle de la stérilité. Quand on parle d'avortement, on peut s'y raison, hein, les qui peut avorter, oui, on peut s'y faire au moins il y a bien. Je m'adresse avant de continuer na ba jeune na biso oyo bazana nous ba irresponsable. Quand je dis irresponsable, cela veut dire quoi? Toi-même tu ne sais pas même te prendre en charge, même pas acheter un pain. Aujourd'hui tu es à l'université ou soit tu es encore élève aux autres tanga. Ozo bimana ba jeune fille ninge awalobi awa tombino mibali boka na maloba kaka ya ba chocho ya ba ya ko flatter ba jeune fille wana ya mipesi mobimba nde na sima na ngoto mukumbe yendo lobi awa mobali ngai sona ya Salomo mususu bana bina botaka te nga botaka to bise na retard ya ouais à 15 euros awa en tout cas les hommes boza na part ya responsabilité ya topé ya stérilité na mokili mobimba. Émission oyo papa maman peka jeune fille na ma belle wana esi telemi boy oh moni moi mbuma et comme moi koya yebise yekolanda maman akoloba tant mususu yo ko kasoni pesa ependa téléphone ke na cuisine po yaya tant maman zo benda o matoi po tozongi na bana pona ni pourquoi na ti awali awa balobi tozo vivre kaka répercussion ya le passé na biso. OK lelo to ya stérilité e bandite ndenge okoli na ndako tozo ke malembe to bandi nanu na vie na yo ndenge nini bandeli to pesi awa ko envier lolenge ni boko tambusa ba vie bino ba jeune fille ya lelo bakisi moni ndenge ozo beta lisolo ya tonga wana so pozo mutro conséquence ta bakisi so aussi so mila wango trop conséquence na ngote ko awa bino pe bana biso so to bikanga makolo ko kate mo kusawana o bino bokoma koyoka na yabite clitoris na bino vanda su kimia te
Et ça n'a pas raison, mais elle a mon tom sous na famille. Tu comprends bien ça n'a pas raison. Eh, na benda na pena. Elle a mon tom sous ta famille pauvre et m'tali sara maman na baleki na. Mais soko yo obi ozana mobile lobi na mobile sunga soko padi makoluta au piate. Font la Bible. Ah? Moi font la Bible. Soko pesita ko pesa opelo ota. Boko mona na obi na non, j'ai pas moyen de sortir. Ba rotine de l'hôpital, il faut mona na la présence. Un peu c'est qu'il y a. Et y a des il faut y moko. Yonani. Mangez-moi money. Wana il faut y a. Au lieu que mbongo na nga na kolia. Eh. Oh, mais ba jana lelo. Ya pesa ko ye nani dada mini. Sikoyo. Soto bito panda ko fongola. Branche bon monde ezokende. Awa elle est en train de se défendre étant une enfant au Azali Bosonanga. Hein? Une enfant pour les gens qui ne savent pas, une fille, une fillette, une demoiselle, soit un enfant, ça moi c'est bien une enfant. Donc tu changeras qu'à juste article Azali Bosso. Elle est devant moi étant une enfant. Oyo tozo azalo kola échantillon ya jeunesse. Azo pe ça ba raison valable. Asa juste au milieu du village. Alobi awa que ba mabota mosusu bana ba koma ba parents. Yango lelo tozo sape par na bino ba responsable, ba parents ba boti. Yo komisa mwana na businessman. O komisa mwana boti mwasi apembe nzeta $, désolé. Siko tala awa mwana wana aoka kokutana na ba avortement à répétitif pona nini? Maman il faut alia. Awa ba 8 mars pe yango yo. Na kozomela mama liputa. Na kosomela na liputa. Mama yo zo zwa liputa mwana na likangwa mwana wana. Oyebita bimaka nani yo yaka mbongo ba elo na ndako yo zo lobi merci. Yaya e obosana ki babengana ki leki no kalate balingi ba sa examen. Yo yebite akobeta mutwa ina mbongo. Comment est-ce qu'elle a fait pour trouver cet argent? Les enfants souffrent. Ok. Aïdara maman non. Ngan moina zana mobali moko ezate na kutana na fi mo ya bongo na matonge. Notanga kombote bona oui. Akutani na monsieur moko azana un mari mais aza docteur. Abina sepeli na yo to vanda. Te zaki kuta sepete ezade yake arane fi akop so chenaye opesi mbongo. Yebe ba ke ba coucher ba sema kamnyo so na le je te trouve une bonne fille. Mais pourquoi tu fais ce genre de fille? Tu sais, c'était quoi la réponse de la fille? Elle dit que moi, je nourris ma famille. Et elle me dit, oh, batangaka. Il faut batanga. Alors, il faut kanasaki. Nous malobi na lobi pona ninte au salata et loko moko ya uteka. Ya lobi na lobi bateka kana mbongo. Akoucher basalo ba kosala mtu ana kabeli mbongo. Lobi na mtu docteur wana lukie lisusu. Aye. Docteur ana lobi nazo lukela omuke. Pona au changer au tika mama solo wana ya mabe okoma mwasi pe na ta deuxième femme nanga okoma na linga commission mwasi tauta wana kukia kia lobi obi na kokana via na te okoma deuxième femme nga linga na ngilo nanga ba prochaine nanga ba kei na ba on va kabe na ba ngambo. Donc pour elle la vie sexuelle yako panza nyoka serpent de rein ekoti lelo serpent de rein musu se koti lelo oyo la pauvre oh ok taille na taille mobile na mobile ara na taille na ye ba bien zaka nango élastique efongwa makape zongaka te kobeba ya biso nde basi yango wana te kaka bino wana nde bozaka na bémission ma perside pesa ngai na astuce na lingi na zongi sa sexe nanga esi efungwa mi lokwa kaleso ya pepe kale mabe ezobomaka biso pe tolingi patience te biso bana ngwa lelo soko za na mo mobala pesa ko $10 ozo akabelo $10 lelo lobe akabelo pete ozo kakile foso makabela ngo ya $100 ba akabelo $10 osoka il faut en avoir moins 6 7 ah quand on dit moins 20 on peut na open no ba coucher no te bon et ba ikena bo so pe kutani pe 3 personnes na ba sengo ntoto ke koto o calculer de ba comment calculer aye koto aye 12h aye 7h et 12h 13h bon 6 wana mobala ba ta marié bibalo bakota 15h 17h na ndako bala basoso tokutana na ba 12h ça va jouer qui to bureau à 10h chocho pour ça les lomo 13h maman 13h 14h papa kati déjà masula zonimba mo keso okutana moi tonton mo wana tonton na pas kabara na tonton na pas sengi tonton na pas sengi tam soit mo kumoko ikeye legi na ngo pepele ce qu'on faut kutana parce qu'on a fiancé na yo yo bera kaboba voilà les bases peut soit singo na chouette
eza pena na voice moi uti oleka na TikTok awa une jeune fille azo expliquer avivra na garçon moi na professeur na université de Kinshasa il y a un plateau de professeurs les garçons alors bi avivra kana ba garçon ceux qui 4 ceux qui combien azo expliquer bi ndeni mobile nga okoza la zoba je couche avec ceux qui 4 5 mibali ye ba kana yo ka voice abi sikoyo lelo sa camarade na trahissait que busy voice alors bi ozo lekelanga na uti ko coucher na mobile mais na coucher na mobile na abi assisi na mobile a 7 a kesi ko pa ya na mati plateau ya beti penda 7 abi no munanga et pas en français je te jure ma puce ça les moments où je te parle comme ça dès que je suis là j'ai chaud là-bas ça va pas je te dis vraiment maman je n'arrive même pas à me pénétrer le doigt. J'ai mal aujourd'hui, la façon dont on m'a fait, on m'a saucisonné, on m'a... Ce qu'on est là, il a ma conséquence de la stérilité, la raison nini. Yo fi obimina 4 penny na mukolo moko. Penny na penny ça na lolenge pe tambolaki. Infection parce que l'infection c'est pas seulement le VIH. Il y a des infections sexuellement transmissibles. Oui. Moi, si j'ai mis moi na kufi kwa na kufi na infection. Maman, ngana moni bana musuwa botama ba aveugle. Infection. Et aujourd'hui, quand on parle de la stérilité, la manière dont Tobani na wana pose est très important. Aujourd'hui, on est en train de déranger des hommes de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas d'église, na ba se na ba mabele po na nini nzambe na bota. Ça là un peu rétro. Zonga, dis-toi. Comment est-ce que la jeunesse nanga 15 ans passés, avortement wana na salaki. Avortement coûte même pas. Ba contraceptif urgence oyo. Yo jeune fille au bali tozo tonga. J'ai croisé une jeune fille un jour, elle est venue me voir. Et ça qui peut dire qu'elle a bilamba. Quand elle est au foot, elle a fille à bilamba. Bah coup de main. Non, mon vu que moi je suis trop curieuse, vu qu'elle a l'obéla appelé ma campagne, on a eu nabi. Et que les gens ont l'obéla. Abi a merio timba, merio moni on deni ngabibo. Non mon on deni. On s'attend, on s'abana bon. Non moi na moko, papa ne to kabwana. Skoyo na pas ba parents na nganga bi obala ote na ke na ba parents na nganga bi sko si tonga point c'est était qui a met tout tes quotas ngato beti ngandeni na zoazemité. Et puis quand elle disait ça, elle était joyeuse, elle se croyait être intelligente. Or aujourd'hui moi j'interdis nos mamans na rosora batonga so lingo so tonga kene na hôpital moko responsable voilà neti mère et enfant à la Kinshasa baza mieux placé à côté la nanu nzoto na yo ceux qui organisme na yo eko simba na tonga wana eza ba maman ba pesa ba ka kisi ya komela ke kisi o pili le fo mela rango pona yo mo etonge vana na nzoto eza so evandi obanda ko saigner ebele lelo to mona ba cancer ya utérus nyo so wana zo uta na ba biloko wana o stérile na nzoto na yo sans pour autant au consulter un gynécologue médecin o aza spécialisé ne loko wana o kende ba longolo zemina ki senso papa na koti so ba ma bende gata ya ya nguluti et puis ya ko vuta ne santé papa na sala 5 ans. Je parle aujourd'hui avec deux femmes, moi étant femme, quand il y a stérilité et comme il y a montoniance. Mais tant que coma, en dehors il y a la vie spirituelle. Dans ce qui est dans la vie à moto, il y a des raisons. Pour ils ont ça laquelle les lots au kokate. Donc il y a au moins la masturbation. Tout est dernièrement que sur la médecin, on a vu soit papa Christ Boulebou, il y a un médecin, psychologue, clinicienne. Torzo ici sous parce que tous un sujet moi sur là prochainement. Moi toi non sans vous êtes mais on a invité Bino Kabo s'abonner massivement à Congo officiel plus télévision afin que ce cas au bois qui est loco directement et puis la cloche de notification qu'on va mona. Yo peut bana ko partager, maximiser nombre ya partage afin que communauté na biso congolaise ainsi qu'il y a bande comme société bazala informé. Ndeko nanga mobali yo vani na masturbation. En oubliant que tant on sait la savon, bon ben ango bunyat, bunya yo wana, oko simba bunya ya bunya wana oh yo betara bunya, li dusu ya peni na yo bisika masube bimaka, savon kotaka, et swaka boyebi. Alors na biso basi pe mabe makasi. Siko tangu
yo ozwaka savon wana obendaka yana ndeko momo binga kuna zanga posa mwasi te nga femme de nuit soka na beti na ngaka moi eloko na ngaka savon papa na boaki nana tina mwasi te merci na yo mais baka ba muscle na yo wana oyo zo déranger ngonga nyonso parce que ozo faire tordre ba muscle na yo pour moni nzoto ya mwasi tango to koti saka sexe à mwasi kangaka siko sexe à mwasi faso ekangelaka na ndenge muloboko ekangelaka ekokalité loboko akangaka penza yango moni toana elo moto la sarami ba marié na conseiller ba wango c'est la prise du serpent pendant le rapport sexuel. Il y a un moment intime où tu as la prise du serpent. Rien que je apprends, moi, personne ne va apprendre à ma cambo. C'est ça. La prise du serpent, awa, et ça, tango, papa et maman vont passer rapport. Avant que, pour ça, va et vient, et ça, papa a pénétré. Maintenant, pendant que papa sont pénétrés, maman, on kende lentement comme une tortue, une tortue à kendaka. On dit papa ya tortue, ezalaka molo. Yo poko kota maman malembe. Tango oko atteindre intérieur ya maman na biso. Hein, aussi mi utérus na ye, col utérus na ye. Oko remarquer nini? Okomi coincé na kati siko na maman c'est maman na biso dans un serpent ou azo avaler yo on se comprendre obi nguma soka awa to ba mambo oseka jansi azo bomanga na visio nguma jansi chaba kotona mato na zefsa te mai faut ayo comme toi au sala na mama ya solo luone zo la prise a tangu mama ameli yo papa pa akangi yo omoni nguma tala mama omoni on a lobana bino on va continuer omoni porte d'entrée katata makolo bino benga ba entre jambes ngana benga ngo porte d'entrée portail ba portail no sengele za mwindu te mama entre jambes za lokola poso di ngando te poso di gorodo te entre jambes maman il faut ça kitoko ngana ne loko mona lita na vie na lokola entre jambes te surtout biso basa minene to akomoni nga abo pembe kitoko talanga kuna entre jambes mwindu lo couleur la caméra na biso entre jambes biso madodo maman entre jambes il faut ça kitoko potango serpent des reins ya kokota à sentir c'est ça que à okota na portail ya na porte ya bien yo déjà porte ça déjà ya boloko intérieur raison pour notre biso ni maman ndongate yango ba sebele ba finga bango ba sanité ba sex tape belé bima awa to kotanga ba kombote ba bi aza sexy té parce que c'est comme moi c'est que ça sexy et bani na libanda ya nsoto na ye pour kati ya vagin to mona ka yango té lobo panza on est maman moi te ko panza so ko selaki maman rose lesi amaka alors tant maman omeli papa pan yo maman oza boit oyo ko sala ko rétrécir vagin na yo comme ça. Tu sers vraiment ton mari. Hein? Et là, on va sala ngona likangoute, pardon. En tout cas, bobé ngandoki. Si tu le fais avec moi na bato moi si oyo balité. La première des choses est reliée à deux esprits. Et ça la question couple bande koyo kanate. Et ils ont sa affection na bino bo perda. Surtout pour des hommes oyo bazara mingi na ba la déception trop. Quand elle passe les rapports avec la fille, à se penser qu'elle a un ex, alors et qu'aux hommes s'habillent la cohésion, mon corps amoureuse. Au monde a que tant amoureuse. Au monde a tant tant papa pénétré, maman serré papa. Serre ton homme très fort. Mon balipé a pénétré très fort, très fort, très fort. Donc espace ça là, tout le monde tombe le bara. Collé serré. Collé, serré. Et Zaramamba solo. Collé, serré, cimenté. Tu serres ton partenaire ou ta partenaire. Pendant que vous se serrez, wana, qu'on permettre que hanche ya papa et bouger to ya maman. Pour tikali kaka, le quoi va tout petit une anesthésie. Vous allez transpirer. Là, je vous assure. Et vous allez constater quoi les pénis de papa et bando salabo. Nakati ya vagin et ya maman. Pendant que parce que à côté de la victime au moni soki nguma akangi proie
tant à boucaye, hein, louonda, boucaye. Pourquoi comme à cause on a tendance à se défendre? Vu que les autres, les autres la sexe, les autres muscles et belé, et le côté là, et ça là a été mon temps moi été les malolengue sengeli, et ça là makila. Si qu'on kokangango boza lokola opimeli circulation na ye akobanda koningana tanga koningana kuna ako tout en école utérus ya maman. Oh c'est beau, je vous assure, c'est beau. Oui, je l'ai essayé dans mon couple et ça va. Depuis que j'ai appris la prise du serpent, c'est un grand secret. C'est un très grand secret. Oh, et zongi ça même harmonie na couple nanga. Je suis témoignage, il y a l'autre qu'on a sabino. Quand vous serrez comme ça, vous allez vous rendre compte que bon bouger tes va et vient mais chilengi comme on dit chez les baloupa. Vous le sentez vous deux. Et en même temps, vous sentir vraiment affection. Vous allez rester là pendant quelques minutes. Bon, comme vous dites, bon, maman, bouger, papa, non, restez là. Parce qu'il passe un très bon moment dans la zone de confort. Et après, vous pouvez continuer. Vous allez vous faire des 600 au cou. Pendant que vous êtes en train de faire ça, il y a des 600. Je peux sucer ses seins. Hein? Maman, ajuster un peu mes tomes, ma belle à papa. Ça va faire du bien. On est à la côte ici en kakapo. Tu vas me chuter vers la fin pour toi qui est déjà pour penser maman comme sous mbam poto si ça na awa tikali moi na ngana bima persi awa mobala robala au CP là vraiment pour akozwa penza matière vraiment comment on a papa et na simalango tombo ko sala rapport sexuel wana bo ici papa soko ke musala sache très bien que tout au long de la journée il va commencer à t'appeler ou de penser à toi et toi également à la maison au bando kanza ba bon moment bo te ko ça on remarqué nini beaucoup comme on a feeling mon binomi balé c'est quelque chose beaucoup ça on peut de trop mais so bon mais c'est beaucoup sont des traumas mais on a bolangwa ni sous mais na couple oh ça le ko la babengango thérapeutique hein en tout cas tant bozo salango c'est comme si bozo se soigner. Mbalamoko un psychologue a comprendre un makambo non loba cerveau a jouer mingi na kati lokona et ça plus concentration mon peu spirituel il y a on va toujours le rapport sexuel et ça cohésion il y a deux esprits on ne fait pas les rapports sexuels avec n'importe qui il y a on te lobi na moi si quoi bali aza censé te ya kokeleko fongola kama colonie na n'importe qui sauf qu'il a prise du serpent pas okutani na fille moko libano bien salo ngo boya parce que ceux qui a salué yango papa bosani maman na bana ndo mona kake akomi kolangwa ye zakala eza na pratique mususu basali sakabino pendant les actes sexuels boye bakate atako kave o moko papa okoko makizengi ya mwasi pourquoi okava alors ceux qui ont comme ça ne mwasi kizengi yenda yemba yo yo koyembi mukolo yo kokitisa mutu makambo baby alors ceux qui n'a côté qui maman na makambo pose des serpents pour nous yebi sabino comment est-ce que la femme arrive à travailler son sexe pour serrer le pénis de son homme c'est de la même manière nous mon ami bali bakangama na masturbation bakoka kalisusu basité pour nani parce que elengi oyo akoyoka na prise du serpent yemoko okangana ni na loboko ozomona yango omona mobile ne soit pas couché na mwasi na mbeto il faut soukaka na masturbation. Et ça, moko ya biloko oyo et memeli biso nini stérilité et comme melo infection, faiblesse sexuelle et comme maman takana yo. Papa ta mama take kufi et comme ma kolomine ya ngonza mbasala ngwetambola aka moko et sali course ce qui va million ngezala ka tui aki akoti. Siko aroki malolenge nini ye makole komi 4 to mi balé, to mi sato. En tout cas, j'en suis le on doit signaler sur d'être comme na suka. Avant que na chité na yo pour na bike oza moi makambo loba moi nanga permettre na pesa ta moi deux astuces na kati ya les astuces de la grand-mère na banda qui déjà la prise du serpent et ça déjà mon quoi astuce. La deuxième de choses on a tout qui plus sur le plan spirituel et ça yoga té hein de comme ça ko kansanga so na komina ni non c'est pas ça mais c'est juste une concentration na kati ya la vie sexuelle na bino obo passer pratique wana et ko permettre que et rajeunir le soubolimo na bino na ba onyo so ba monique affection kenda musika. Je vous en prie, c'est pour le marié. Émission oyo to sunga kapé banto bandeko ba olinga babalana. En tout cas, ezaka de fois na ba geste mususu to pe na ba acte mususu to sala pendant les actes sexuels et que na rakoretissé yango ba rapport sexuel ebele ya lelo olie bolingo ezala atoko na bete petite na tiki ete ya po kutana te. So kutani
na chemin sans retour ya okangami luonda ozonga esute alors poke na kokota ba madusu nyonso te libulu mizuzu zaka libulu ba nzube okoti otikali ya yo bosani mama na bana. En tout cas il faut faire beaucoup d'attention. Wana na kina bande kona biso o bozana problème ya stérilité. Astuce ya liboso c'est quoi? Allez consulter un bon médecin. Kende pas médecin oyo azali mieux placé pour un problème na yo. Ceux qui ont besoin il y a contact, to peso ba contact, biso mo peto zawana, to ko ba prendre soin na yo, to ko ba pesa yo ba astuce to ko ba na télévision, il y a d'autres gens qui causent la bango liboma pour esunga yo au concevoir. Ceux qui problème na yo za spirituel parce que la plupart des cas net autant awa fille abimina papa moi tali ka ba masoko tali bango nde bazo coucher alors na sima na ngwa pesi bango mbongo oh boyebite a transmettre nini na vie na bino ya ngwa jeune fille na biso bokeba ya na papa moi na braza bibe yeba kindaka ofungoli makolo atali sexe na yo atangelo $4000 ozoni Kinshasa boka ba fille ebele ba kufara ana nzela mai. En tout cas, ils ont réalité makambo to koloba. Yoko mona ba couple belé ba kolilaka lelaka kobote ezalité jeunesse ba kotambola malamu te. En tout cas, awa yoni mtozo ozo pesa moi ba dédicace pe ozo baksa moi liloba par rapport à sujet na biso. Mais ba papa ba maman oza na problème ya stérilité consulter biso. La deuxième des choses, maman wana posa o sala papa sentiment kitoko. Sala où il na biso ya clou de girofle. Oui, il y a clou de girofle, on a quelques poignées de clous de girofle, aux huiles d'olive, au tien on a monté la température ambiante, où il peut permettre au lamba très bien solo wana et tika na kati ya clou de girofle, mais il y a kati huile na yo, au filtrer huile na yo kolomula babambu ma clou de girofle, au tien on a kati ya mulangi na yo, au zata deux mbuma ya cristaux de menthe, au boka na kati et ko sala ete mikolo koya boko mona biloko na kotanga. Yo posa bana mboko na posa na moto kotindela yo et ko sunga yo pona massage wana tango bolingi bo sala acte wana na uti kotanga la prise du serpent au sopeli maman huile d'olive tina mutu au kotisi yango tina na se ya mapeka na se ya mabele au sali papa au zui yango masse papa peni na yango oke nango tikota anis kuna bino boneglijaka nis ba maman bo sukolaka ba nis ba papa anisa papa ba fiba kango za mabete eza moko ya ba organe o epesa rapé sentiment. Ici, on parle comme des adultes, on parle pas comme des petits enfants. Tous soit le quoi mikolo, anus ya papa yo pe faut zaka propre. Nengi bo exija biso ba maman ba anus za la soin, bino pe ba papa parce que l'autre photolobe là qui pénétration ya musapia suka na anus ya papa nini salaka. Quand sa papa bo etene luonda lo baki toi non, il faut premièrement za na ba zongle et puis de deux, au kokot sango juste mukuse awa, au tchango soit na lubrifiant to na so ina yo moko, au kokot pénétration papa malembe. En tout cas, ceux qui ne peuvent pas démarrer, il a là qui écolamuka. Ça dépend de la façon dont vous savez. On a pour ça, il y a plus des astuces. Contactez un numéro où ils affiché juste au bas de vos petits écrans pour vous permettre d'être informé avec personne la calabobette. Nayon de causes on a problème il solo ya vagin. Odeur nauséabonde, oh fleur cutanée na yo bébé maman na se batia ka fulful la savonté na se batia ka la gel intime té toza na ba gel intime au médical ce qui n'a pas sur au saleli et sungyo pe ba blanche ko mona mona ngote ya salité pamba pamba. Okozwa clou de girofle na yo zwi ngongoli otokisi yango oboa ki dembo ma cristaux de menthe sala bain de vapeur ya babiloko na tangeli yo na simo ko sokwa nango partie intime na yo okosala yango ata 2-3 fois na semaine et ko permettre yo ebenga na ba odeur nauséabonde pe et rétrécir un peu sexe yo mais sexe ya moi si et ça bisi ko soin taka maman sexe ya moi si ba tiaka ngo compresse te kauka sexe ya moi si faut la maille. Tant aux maï wane kopel et ça là est créé lubrifiant même pendant les actes sexuels au sécrété au ministère de la sécrétion vaginale il y a bien. En tout cas, il y a Koloba, et ça tellement ébélé. On va continuer encore sur la stérilité. Il y aura beaucoup de choses. Donc, sur la côté, il y a papa, côté, il y a maman. Bon, ça va toujours branché. Donc, le deuxième volet, à Mikolo et Koya. Donc, selon la suggestion, na bino ba argument, beaucoup mais la biso, bisika pe la ba obeta beti libaku, beaucoup qui peut ko bonisi la biso. Awa, moi nanga.
tokomi penza na suka mingi soko monenga mama nazwaki penda mwa temps po yo poza na posa ozala informé. C'est ça. Alors awa moi liloba sur la stérilité na bandeko na biso basi nyoso ba kotala biso par rapport à makambo o tolobi na bandeko na biso a mibali ape tolobi ya makambo ba PD mibali ba komi ko pénétrer bango na ba anus et pas ba ninga na bango. Moi je trouve que surtout makambo ya kobota te wana ezapeka ndengo tolobi ezapeka koto biso ba CPT. Pour ndenge obiki ba se mastibaka bango moko ya ndeti na mutana poto. Atake moi sa poto basi mabe. Ça. Abano rebeta bunia. Alinga moi sa poto pa bebi c'est la vie. Alinga moi sa poto ba boti ali moi sa poto bengani 100 mètres na mwana nena aomi bomba neno moi so aruzo ya si te basa. À l'état on voyait que zo moi c'est sûr papa ko bote ezalite. En tout cas wana ngambo wana pensa to bongisa et moi liloba bandeko no abasi pe ba donc ba bongisa kanzela to e bani toujours luka la vie pour lobby ya biso ezamina ezapena molai mingi comment na ndenge bandeko lelo ba mariage zoto na biso ebele ba divorce pesa biso tala mama donc ezaka par rapport ya bandela ndenge biso basi to pe bandeko la biso pe ya mibandeli ba otambola to bongisa ka ko tambola wana moi conseil ngeni ko la jeune ko la ba. Moi, salutations. Oui, donc merci beaucoup à tonton Clovis Sophie. Oui, à Tika Rabisote, na maman Doris Sophie. Et puis merci à monsieur Guilain Fipa. Le patron de Given. Le patron de Given, voilà. Et puis abonnez-vous juste massivement sur Congo Plus Télévision. Congo et Sengo. Tozawana, maman la borbetta au Tika Communauté. Tozana, bah, c'est génial. En tout cas, Tozana, si je écoute qui m'a besoin, Tobeta Raba histoire, tout Tobeta Ranama Kamnyo Soya vie. Actualité Nyo Tozana. Et merci beaucoup, Nariope, la borbetta aux autres Tika Ratepena. On peut se contacter, noter, bébé. En tout cas, avant de se contacter, il n'y a pas de problème. Alors, na bandeko nyonso bolandi biso to komi vraiment na suka to zolo bela la stérilité na second degré na premier degré na second degré. Donc prochainement to refongola bino second degré ezanini premier degré zanini et puis second degré ezali nini. Donc tu refongola bino premier degré to mona banane na premier degré et puis na second degré to mona banani awa to lobeli ka stérilité to en grosso modo to fongola ka en grosso modo. Alors prochainement to ko panza linyo ko peto bimisa mosisa en tout cas naza na posa ya pasteur Konsomuntu en tout cas bokate nga parti on a tinde la epo il faut azala pe il est mieux placé sous ya ko solo la biso ensemble les sujets. Quant à moi, personne à la barbette, je tiens à dire un grand merci à maman Clovis, à maman Doris Fimpa. Joyeuse fête de la femme. Il y a moi, bientôt là, il y a 8 mars, il y a comme au mois de mars, on fait le 8 mars, on fait la femme, la liberté d'expression, la liberté de la femme, de droit de vote, lutte à la discrimination faite à la femme dans le milieu social. Est-ce que les deux bases respecter en gros, est-ce ezalite ou ezalité? En tout cas, maman Clovis Fipa, je te dédie cette émission à maman Jenny Pirette, maman Motema Dadou Kinzonzi et pourquoi pas le prince Dadou Kinzonzi, l'avatar, le prince. Ouais, et document déjà et à mon chéri, mon époux Jack Moussonzo, le papa de bébé Rien, je te fais des gros coucou, je t'aime beaucoup, merci de m'avoir permis de travailler, Boé, que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Batubayate, obanda bango mabe, invitation au ardoise, mais avec divine, invitation en bois, netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier, invitation en carton. Naba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bossa libinote a tcheli binobe promotion ngolé ya pamba maison Given bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow.